C'est un centre qui a été inauguré par son Excellence Monsieur le Président de la République pour que nous puissions procéder au diagnostic de l'autisme dans ce pays. C'est dans ce contexte-là que l'autisme en tant qu'une ASBEL a été mis sur pied pour essayer d'appuyer les structures qui s'occupent de la prise en charge ou de l'accompagnement des enfants qui ont l'autisme au niveau de la RDC. Parce que depuis très très longtemps, c'est vrai que l'autisme n'était pas connu. On se battait comme on voulait, mais c'est un problème très 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 difficile avec les mentalités du pays. Mais avec Congotisme, on va essayer de voir comment sensibiliser davantage la communauté, comment aussi assurer la formation. C'est dans ce contexte aussi que Congotisme mérite un partenariat dans le domaine du diagnostic et de la formation des enseignants avec le ministère de l'EPST. Merci pour les enfants. Donc une fois ces enfants viennent et qui sont en grand nombre, surtout dans le cadre du cercle récréatif, nous les prenons en charge. Pour ceux-là qui sont passionnés de cinéma, nous les mettons ici, nous projetons des dessins animés, des films adaptés à leur âge. Et pour ceux-là qui sont passionnés de théâtre, déjà, je ne suis pas venu seul, je suis avec le secrétaire général et l'inspecteur général, donc on est tous venus pour voir qu'est-ce qu'il en est. Donc le temps que le ministre aussi rentre, on va s'asseoir nous tous, on va voir ce qu'on pourra apporter à ces centres spécialisés, parce que je crois que ces enfants ont besoin de nous et nous devons être là pour eux. Donc je crois qu'on fera quelque chose. On voulait d'abord pouvoir palper la réalité, voir comment les choses se passent réellement, voir le besoin. Et le secrétaire général, l'inspecteur aussi. Donc on a pu voir, mais maintenant avec le ministre, à son retour, on va tous travailler pour pouvoir apporter une solution. Quand on a de la volonté et qu'on veut bien faire, tout est possible. Et je crois que oui, mais on va voir parce que tout, après il y aura aussi un problème technique. On va voir comment on va organiser ça. Totamboli, na bandeko, na secrétaire général, na inspecteur général, totamboli par rapport à yaba nanabiso, au babeng na lopoto ba autiste, tomoni et puis to 8 mois idée, to soli pena ba responsable na professeur, to soli bisonyoso, tozonga po na kosangana pe na ministre d'état na retour na ye, po na koyeba ndenge nini kokoka kosunga bango par rapport ba problème ba exposer biso. Pona mokengeli toleki kuna me tozongi na mwa esengo mingi te po babateli o bapesaki bango te babateli misalo esalama te. Il y a un problème d'entretien même na niveau à pelouse, il y a basal ordinateur et il y a un problème d'hygiène na niveau à toilette, na toilette est vraiment déplorable. Yango total l'inspecteur général dans quelle mesure baro ko soit même ba sanction parce que torosala musala les loté pour le bito bandela. Il faut aussi musala poto kende de l'avant et non kotika sur place. Yango wana donc impressionnant. Merci. Merci Bandeko, na balandi nyonso ya magazine tokomi wapi. Nalobaka toujours epenge Fofana l'homme du moment. Na répondra présent place babenginga. Eza toujours adresse moko eza koni maman Elodie eloko ebandaki lokola ebandeli nango boyebi tozalaki na Pullman na sortie officielle tomonaka maman Elodie tolobisaka ye. Lelo maman Elodie eloko nayiba pa babandiko ya yango babengi biso to répondre toujours présent. Yango na ngina tuna bato baza concerné. Bayambi banani po tolinga osa publicité ya batute tolinga bakolo likamba mo baloba biso to yako bakisa bote mbote dego samba la liboso te to ya awa lelo obengisi magazine tokomi wapi bato bamesana kolanda ya sika nini obengisi biso lelo yambo tokotonda bino botondi ba journaliste ya magazine tokomi wapi na lolenge bo landaka biso tango nyonso na ba événement nyonso tosalaka to organisaka awa na kati ya Congotisme. Lelo tozwaki honneur likabo ya koyamba vice-ministre en charge ya EPST na nkombo ya papa Didier Boudimbu
mutu asalaki biso visite wana ya koya kotala biso awa na kati ya centre ya congotisme mpona kosenquérir na oyo ezali bongo mosala biso tosalaka awa ya kosala diagnostic pe évaluation ya bana oyo baza na bokono oyo ndenge boyebi yango bokono ya autisme. Ezalaki mpona ye pe un honneur de pouvoir constater les efforts fournis par les fils de ce pays na oyo nyonso tout ozali kosala qui du reste eza na but lucratif mon côté et ça nous l'assistons. Oh nous surtout tous allez que ça les allez pour na bana wana ba retrouver sourire puis ba boti na bango ba retrouver joie de vivre. Donc tout on dit botondi puis tout singi te musala na eko bana kokende liboso puis na oh nous surtout tous allez que ça la to kozangi certaine na continuer ko associer pe lisusu ba ministère misusu oyo ezali na biso elongo ndakisa ministère ya santé, ndakisa ministère ya affaires sociales, ndakisa ministère ya ba personnes vivant avec handicap pe to kosenga na bango pe ba accompagner biso na o ezali bongo musala na biso po ete bana wana ba bakobika na kimia elongo na ba boti na bango. Toki koyeba présence ya ministre na délégation na ye aye na banani o lelo okoza pe na esengo ya kolata kazaka na ona cravate keme bato baza na fier na musala ozosala. En tout cas, papa ministre a salagi biso honneur ya ko zala accompagner na secrétaire général, il y a enseignement, na inspecteur général, voilà. Et c'est pour Natina ya kola kisabiso été, il est très impliqué na likambo biso tozali ko sala. Ko tala ba occupation et belé o yazala ki nango na mokolo na lelo atiki yango il se fait accompagner d'une lourde délégation na modèle wana ezali pona biso esengo mingi yango wana tosengi ete oyo nyonso to akomona bilili ayeba ke oyo biso tozali kosala ezali pona ete toyeba komema bana wana pe ba profiter na oyo ezali bongo babengaka éducation spécialisée cheval de bataille na biso ndezali yango wana. Après que tout ça li diagnostic na évaluation bana wana esengeli bakende kotanga et puis esengeli batanga puis na ba école spécialisée yango wana ministre alobaki te akuya ye mon côté il faut yana ba organe technique ou accompagner ka musala na pour que ba palper du doigt ce que nous faisons pe bakokana ko accompagner biso jusqu'au bout. Merci nalingi nabakisa mutuna nanga mususu comment na absence ya mama Elodie mais nini asika okoloba na oyo ndeko auti koloba nini asika koloba ni te tozoloba kaka makambo toza besoin vraiment ki ba aider biso na bato ba yaki toyaki pe na directrice ya ba enseignement spécialisé ou s'occuper ka na enseignement spécialisé ministre pas même qui à part inspecteur général à part secrétaire général na directrice ya enseignement spécialisé nous surtout ça la ka pa bano bazala bien to sengi pe loro mo ils ont un problème d'équipe depuis que le président de la République a mis ça qui gratuité il y a enseignement tout ça na moi problème est belé c'est-à-dire que ba parents ba beaucoup fouta pas bana ba kende classe bana pe ba parents pe ba lobi bana ba on pe bazali bana neti bana nyoso bazwa esengeli ke ba fouta pété ke les thèses ba en charge yango na to solo li na bango to lakisi bango problème wana yango ba ba kende ba bensinga ko to na ministre lelo ayibisinga ke soki ministre de tutelle azongi to kokutana biso nyoso to sangana po to yeba neti ko sala po tout à la na bana wana na ba parents wana na ma communauté neti ko bongisa makambo eloko to linga olobela yango nakobakisela o mwa mutuna muke TV Zangonga na bato baza na mbongo ebele na poto o bakendaka na ba Bercy na ba Olympia basala yango pe kangama nini okoloba na bango o écouter chez bango o lelo bozui responsabilité ya ko encadrer bana o bakangaka na bandako ndenge pe nazwaki demande awa o pasteur Kabundo Alessa o disila azobongama pona aya ko visiter mwana ndenge balobaki na mambo transport Mamélodie alobaki keno bana bazana avec 4 communes pona ko banda kozwa bango bayaka awa ezo poser problème mais batokaka porte place bafongolaka pasteur Kabundo Alessa ayokaki yango nazo confirmer que non musala ezoko baraka nini okoloba na batu oyo bazana mbongo bazanga eloko osala nango basala ni vraiment tozosenga batu nyoso bato bazana bonne volonté bapesa biso badon tozana besoin badon donc ils allient mbongo te donc ils allient point de vue matériel point de vue ni to des bana tozana besoin badon bato nyoso bazali équipe mbezali tozana site internet tozana ba numéro de téléphone tozana compte na banque muto tozana besoin
a touché biso pas pesa biso ta moi mosolo moi eloko pemeni bato nyonso bazali ba aider biso vraiment tous en besoin de lelo ya ba bus pour to récupérer bana pour to mema bango na l'école les ali mususu ezali côté limité ba mususu ezali côté kuna ya Kitambo ça dit pas bana ya limité ba comme côté ya Kitambo eza moins passé tous en a besoin que ba bus mema bango gratuitement biso nyonso to sala ka ezali gratuitement to aider bato ba diagnostic et ça le makawa na ba docteur spécialisé toujours en charge 80% il y a diagnostic maintenant on a biso moko to bunda na kana ba mosolo biso mo to zala nango ya wana to senga bato bazana possibilité ya aider biso bato belé ba yebi ndenga ko joindre biso na ba bureau na biso sinon na ba téléphone sa numéro de téléphone ba numéro de téléphone maman divine azali awa akopesa numéro bosola na po ndenge boko joindre biso cordon azali pour na makambo ba site internet na makambo noso ba opesa bino tout ce qui est technique bon ba salango mais on a vraiment besoin des dons. Merci papa naoki ozolo baki Congo nalingi o servir batu oyo bayokaka parmi balangue nationale na biso nyoso bango balobi oyo okoba excella biso na Kikongo. Merci beaucoup pour na mutuna na yo. Oyebi ke bazolo ba autisme ezali maladie ezate ke mutu moko boya asali eloko aboti mwana avec autisme. Yango na tolo ba busalisa biso beno sadisa beto kana ngeza bambote nde kana ngeme buta mwana lenda ku développer autisme que le vende que faute nange c'est pourquoi nako sadisa bana ya kena autisme ba para e ya ikele nde bana ke développer autisme yoke lomba muntu nyonso ngeza ba mbasi ngelenda buta mwana ya développer mpi autisme mwana nangelenda buta mpi mwana nkoko nangelenda mpi buta mwana ya développer autisme c'est pourquoi nakosadisa kongo autisme yoke mfunu na muntu nyonso ikeleve kima ya muntu mosi me nyonso yakiza bande ngeke butaka ngeke muntu ngelenda buta mpi mwana avec autisme même pangi nange mono ikele responsable na kosala ba diagnostic na kozaba est-ce que moi na yaike sala ke na autisme ou pas que responsabilité na mono yoke mpasi mingi na tango muke yamba ba parents muke yamba bantu nyonso depuis ba ane mingi muke sala kisalo yai yoke mpasi ngebuta mwana yake tubave ngebuta mwana yake tambula partout ngebuta mwana classe mpila kwenda kelve yoke mpasi mingi ba famille mingi meka bonaka kasambu na mwana marke ina c'est pourquoi yoke mfuno mingi na kusosa mpila na kusadisa ba parents na bana yake na autisme. Merci maman mbote papa awo sala gani awo ngana za secrétaire na s'occuper makambo nyonso etali enregistrement ya ba parents pour ensuite ko pesa bango rendez-vous ba kutana ba spécialiste o ba ko diagnostiquer bango. Siko toki kozwa numéro inabino pona boye koma ya babenge penge fofana na lembongo yango tolinga ba responsable ba benga bino et ça la pese moto alinga sali sabino ma bengi cordon a bengi secrétaire et ça la bien yango na lingi opesa numéro nabino avec précision pour bazwa bino. Toza joignable na 085 38 70 754 085 38 70 754. Merci cordon balobi mambetali internet ba email et concerné yo na lingi place maman Elodie Aza accenture penda keno tozwa ki penda moto o Aza concerné yango wana boy biso tozali na coordination pour na s'occuper makambo nyonso etami avancement technique ya projet Congotisme internet na biso ezali www.congotisme.org na robandela www.congotisme.org et puis bato bakomaka makomi ya mail neti ba lettre électronique bakomela biso na contact@congotisme.org na kati wana toza na possibilité ya ko ba souscription bayo balingi basunga biso pona ko intervention ya misalo to ko sala pona banoyo bayikyo bazali na mwa problème bano na biso boy donc yango ande ba adresse na biso ba kopesa ba donateur à partir internet il y a possibilité de souscrire ezali pona ko koma mwa message ko souscrire pe na mwa lolenge oyo lingio sali sabano bazan la problème ya autisme. Merci Bandeko. Ah, on est dans ce ici et ça l'a rendez-vous.
merci na trésor Zolozolo et Penge Fofana l'homme du moment na sala comme ça là na lobby que non ba congolais baza na mbongo ebele boza pe na ba bilamba ebele mais agence eza moko na niveau à Belgique JFM service soko lingi otindela batu ya autisme eloko kende na Belgique na bokasi ya Amos Lubaki monteur na biso azotira bino agence na numéro soki obengi bakozwa parce que zaka na limité awa ngai ya passe ezanini na gangaka na belaka mais na mambo etali Congo na yaka makasi eza pasi koyoka mambo na yoki awa mais nazoloba ngo na suka maman na biso mama Elodie asali o asali mais tozoyebisa toujours longonya po tozana basi basala makambo mibali pe basala makambo tozana ba mama na biso ba mado madova ba mama na biso mère Malou akufa mais ba mama Malou mususu ba botami yango mama Elodie lelo alobi kengo mutu nyonso azana mwana okanga kaye na ndaku yaka na ye awo yango asengi na bato bazana bozwi bisi bako décorer yango na compte ya autisme et ate ke ekende lufu ekende kikwiti wana maka bana na biso eza pasi koyoka ministre koloba keno ekolo bauti ko inaugurer na 100 jours mais ba machine eyibami eza Penge Fofana te yango biso tolobi mais JFM service a souhaité ba bonne condoléance na Kylian na ye o akufisi mwana Autriche ndenge ka yemoko alobi tolanda. Merci ezalane na loba vraiment sous bon na ko loba a son émission cela veut dire quelque chose. Na remercier sous batinyo so oyo bazé la patience pour na ba 35 par rapport à retard qui na ba férié et que férié c'est là qui te bani pédouane donc batinyo sous batinyo bloc na ba 35 vendredi va les agence et puis ba bloc na ba nyons quand na ba batinyo so qui na retard wana ba 35 nous sommes dans la réduction à 10 € la prochaine bloc on les saura pas na par exemple na ba 39. Alors pour na ba 36 et au thème la semaine prochaine le 20 ba 36 au thème et après bas 37 au thème avec le 28. Alors message nazaki nango mingi pour la bateau auto charger qui au fait au charger bas 38 au charger en par rapport il y a day auto dans on a fait JFM service et ça la maman na biso Françoise Oazara na Autriche na Mboka Grâce hier ça parmi ba clients intime na biso il y a ça parmi bateau ba représenter biso kuna na Mboka Grâce avec au fait de moi na ya mobali ene na e yango le que to charger samedi au le 19 JFM service a décalé en haut, recharger les 24 pour en tout cas week-end oyo équipe non s'agit fait un service to kozana mboka grâce pour na participer na matanga quand na bageno il fait un service zaka ba kolika ate tant que yo comme client nanga balamo pe comme membre de famille nanga donc s'il y a quelque chose biso to participer message vraiment na zaki nango ngwana pour na batunyon sur ba 38 bolimbisanga to recharger les 19 to recharger les 24 yango message na zaki nango ngwana et puis bobo santé to banza ko le bloc à bonne année. Prochain départ au charger le 15 novembre pour le bloc à bonne année. Après, on a le bloc après le 15 et comme à sous avant bonne année. Merci à JFM service. Message à partir à Villevorde, dans Boka et à Belgique.